ezwa ki onde utile konde ni te ki uza mama omona ngatango ba yebisinga ke Diana bo nazalaki na likolo na chambre na ya kobima bo na baluki neta na escalier wana tala na ndenge jeune nange ko musanga pasi ndenge jeune ko musanga pasi donc nazala ipenda bien te boyebi ka choc na lana comme le quoi docteur Pexanga ba choc na tika nini yango wana mais aza mwana oya ngai mwana bande ko respecter nga makasi nebi ke bana nyonso ba respectanga mwana nyonso pe nga respect ponga na mama ponga na mito saka pe na se respectaka yango na conseil nange yali tozala na kimia tolela Diana na kimia na honneur pe nazo féliciter bino ba artiste nyonso ndenge boza ko bimisa mbongo na ba cotisation pona Diana nzamba pambola bino ata moto moko atikalité nanga moko pe na ozana kati kombo nange kozana kati pe félicitation na ndenge bino ba artiste bozui idée ndeko na bino ata azobala bosali cotisation ndeko na bino ata azana tango passe bosali cotisation makambo obela na ba télévision abu opia to boy biso moko pe bana bakoli merci beaucoup